mokanda mpe tolonga malamu te wana solo nalenga la longe amiki basungula miki okaye imbwa azalira makolo mari ayo lili. Merci bana ya Congo, vous allez kolanda biso na minute oyo. Izali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertale. Merci. Longembo sauve chouri. Oyo azali na famille côté ya bambwa ba refizaye côté ya bandeke nani akolinga ye o longembo. Nabanzi bandeko nyonso o bozali kolanda biso na kati na 3 fois W radio télévision lisolo ezali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertale. Lelo mokoloma lelo na zongeli bino to na koteli bino na émission na biso émission patriotique. Na kati ya émission na biso tokozala na papa na biso mukulumpa oyo akolinga ko décortiquer lisusu masolo ya mpokwa mwalelo. Yambo nako loba moke mpona kopesa malobe pai na ye na pesi bandeko nyonso balisoloise oyo balandaka radio télévision lisolo mpe na ba oyo balandaka te na pesi bino mbote ewiti na kati na motema na nga pe na kati na libota na ngai na bolingo oyo bino ba mama pe batata bana bozalaka chaque fois liboso ya ba ordinateur na bino to radio lisolo pona koyoka mongongo ya mwana moto na banzi bandeko ngai ko moto pamba bino batu oyo boleki ngai me bozoba oyo nazalaka na yango nayaka na yango pamba te natalisa bino bolongola bozoba oyo ngai bo pakola oyo bino mayele mpamba te tokola na masoro o tozali ko sala na yebisi na bandeko nyonso tu o bozali kolanda biso lelo bokolanda biso vraiment très attentive na masolo na biso ya mpoka malelo na kopesa mbote esika bino bozali ba mama batata pe bana ike nzambe oyo azalaki na biso wuta l'éternité pe nzambe oyo abongwanaka te oyo achangeaka ba couleur te atikala jamais konimba atikala jamais ko rêver nzambe oyo toujours azalaka présent na tango nyonso tu nzambe wana amona na malamu kati na libota na yo esika oyo zalaki na ba problème ezuyo belela nkolo Yesu esika oyo mikakatano ezali tika ete loboko na nzambe wana etelema likolo ya moto na yo o receve ba bénédiction o receve ba guérison ba miracle ekweya kati na bino bato na maladi babika bato na ba problème problème esila bato na mabala bozwa bato na kokota na liloba na nzambe bokota bato na kozwa bopikirikiti bwa nzoto bozwa na kombo na Yesu Kristo mabala ezala kitoko mabota ezala kitoko bana ya Congo bazala en bonne forme en bonne santé pamba te avenir ya Congo epesameli epai na biso oyo tozali kokola mpe bana na biso esika oyo lelo ndeko mwasi to mobali soki obundite nani akobundela yo na pesi ba combattant nyonso tu pe ba combattante nyonso oyo bozali kobundela Congo pe na pesi bandeko nyonso oyo balandaka radio lisolo moto nyonso oyo atia loboko na ye na poche na ye pona kopambola radio lisolo nzambe amona na malamu kati na ye ayeba lisusu kokokisela ye oyo azangi mpamba te motema ya kokaba ezali nzambe pambola ye
N'action oyo moto asali na kati na radio lisolo oyo pe a pambolite nzambe lekana lisusu ko beniriye please azala na yango ndako na ye ezanga mafuta te ezanga oil te atondama na nyonso pe kimia ya nzambe e fulusama kati na mabota mwabino ya solo bandeko sœurs et sœurs alléluia dites amen 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 ya solo bandeko to koti na masolo na biso ya mpoko malelo pamba te to bandaka na nkolo Yesu to bandaka na liloba na nzambe pamba te liloba ezali obele bonzambe mpamba te liloba yango esalaki mokili liloba yango esalaki moto nyonso oyo ekreama na kati na mokili oyo liloba yango radio lisolo sans lisolo na kati na famille na yo sans lisolo na mwasi na yo sans lisolo na bana na yo sans lisolo na baninga sans lisolo na société sans lisolo na wapi vie ezali te lisolo ezali vie parce que la parole soki ezangi na kati na communauté yaya okoloba nini baba yango moni topesa kombo radio lisolo pamba te sans lisolo rien ne marchera yango tozali koyebisa bino bandeko lisolo ezali maloba ya bomoi lisolo ezali liloba na nzambe mpamba te mokili esalamaki na liloba mbote na bandeko oyo bozali kolanda biso na mpoko ya malelo na teme na biso ya lelo kitoko oyo to préparer le bino mpo na mpoko malelo na banzi bandeko lelo ezali koyeba makambo ya mboka Congo ezali masolo ya se ya nzete te ezali masolo ya Congo na banzi bandeko lelo tozali date nini bandeko lelo tozali date nini bandeko tozali le 17 na le 17 oyo est-ce que ezali kolakisa bino nini le 17 date oyo elingi kolobela bino nini pe le 16 janvier elingi kolobela bino nini ba date mibale oyo bino ba congolais yango tokotuna ba congolais ya mayele na date le 16 janvier ba congolais ya mayele ezali date nini pe le 17 janvier ezali date nini eza ba date moko historique oyo biso tokoki koloba yango pe biso ba congolais tokoki kotatola yango ekozala événement to événement te kati na biso yango nakomeka komonopoliser parole te nakolinga général Mukulumpa Mobundi Monene ye akomeka kokumba biso na date oyo ya le 16 pe ya le 17 nde esika tokokota na kati na débat na biso parce que na débat na biso ya mokolo mwalelo esika oyo Laurent Désiré Kabila oyo lelo abengami héros soki azali héros tokoloba yango soki azali héros te tokoyeba soki pe Lumumba azali héros tokoyeba soki pe azali héros te tokoyeba akolobela biso na date oyo tozali koloba ke Laurent Désiré Kabila akufaki oyo ba assassinaki ye nani assassinaki ye toyebi te tokoyoka alors soki mwana na ye azali na pouvoir oyo bobengi mwana Laurent Désiré Kabila boza kokumisa ye ba congolais oyo andoki mais mukolo ba assassinaki tata na yo ata yo ndeko na ngai ozali kolanda biso moto nyonso tu mwasi to mobali jour oyo tata bota ye akufa moto nyonso tu afandaka na ndako na ye asalaka mwa mémoire ya kokanisa tango azalaka na papa azalaka kolobela biso boye ndeko mwasi to mobali tango nazalaka na mama oyo date vraiment nakufelaki mama na yo moto oyo zali mokonzi te okanisaka pe ozwaka batana yo ya silence mais moto oyo abengami mokonzi ya mboka alors bandeko oyo bango babengi ye soi-disant mokonzi ya mboka tata na yo azalaki assassiné le 16 février alors bandeko
eloko moko te esalami na kati na Congo férié eloko moko te kokende soki mpe na mausolée rien bafleur rien cérémonie rien moto porté disparu na kati na mboka toyebi te soki azali wapi nyonso rien peuple congolais fungola matoi tala ba révélation ezali ko takata na kati na radio lisolo tokoyoka le 17 janvier balobi ezali pe kaka ba date moko soki le 16 le 17 date oyo Martin Luther King nakokota vraiment na moboku ya masolo nanu te nakolinga Mukulumpa oyo nga nabengaka général Mukulumpa ye akomeka kolimbolela bino kitoko le 16 janvier pe le 17 janvier na nsima ya kolimbolela na ye nde tokokabola micro tokoyeba kopasola mpoke bandeko nyonso tu bokokota mpo biso bakongolais tokola wana tokolekana nanu epe général Mukulumpa nga mutu napesi yango na kanai napesi ye général soki olingi oya kozwa major na kopesa d'ailleurs ki général a poto bato bakenda na bango pe faute ya poto bato bakenda na bango pe kutu ata nini te oyo toza koloba formation te mais ebambamaka kaka ndenge wana soki bamisu bazoko bamba bongo pourquoi pas DSV abamba pe général nayebi te soki odo kondima grade wana général po odon alingaka bapesa bato bakom bagrade kaka bacaporal o basergent nayebi te soki akolinga ngo me ngasi nalingi soki alingi te awa pe tricage ezalaka te akozwa pe oyo ye papa na biso Mukulumpa topesi yo général Mukulumpa nga napesi yo ekotikala ndenge wana soki odon ameki kokitisa grade oyo wana akomona guerre po ye alingaka bapesa bato bagrade amike me nga napesi général mbala moko zwa maloba pe kolisa bana Congo eboto papa DSV natondi yo mingi na opportunité opesi ngai pe confiance opesi ngai po na rappeler bafait muke ya histoire par rapport à badate mibale le 16 pe le 17 janvier napesi mbote na balandi nyonso lisusu ya radio lisolo pe ndeko na ngai le dépositaire Odon Pambu o azali na kati ya conférence na yo moko DSV merci mingi nakomeka naza historien te mais nakomeka korelever bafait oyo elekanaki na liwa ya musée Kabila na liwa ya Lumumba nameka korappeler bafait historique en résumant bien sûr mais nameka pe korelever basimilitude entre baaffaire oyo mibale nakopréféré kobanda na liwa ya musée parce que yango ezali mokuse mingi eza nanu récent banquête eza nanu révéler biso mobimba ya dossier wana te na ntina toyeba nani asalaki nini asalaki yango ndenge nini nani azali commanditaire soki otali na liwa ya Lumumba des années après et permettre que balangue se délie bato mosusu bakoka koloba bongo toyebi sikoyo mwa lumière koleka sur nani asalaki boye nani atindaki nani pe lelo tokoki kokoma histoire ya Lumumba en ayant beaucoup plus d'éléments nakoloba sous contrôle ya peuple congolais nyonso parce que bato bayebi histoire yango kolekanga bazali koloba boye d'abord toyebi ndenge musée Kabila ayaki na mboka na biso histoire wana moto nyonso ayebi yango ayaki na baarmée baalie na ye baarmée étrangère bayaki nango ntina Kinshasa ndenge avandaki na pouvoir de ce qui ressort na bamasolo pe na baimage oyo tolandi vie à musée Laurent Désiré Kabila tant akomi na Kinshasa il s'est rendu compte que au fait il était pris en otage na batu oyo bamemaki na pouvoir à un moment donné moi je crois ça il a décidé ya se séparer na batu oyo bazaki lokola mentor na ye bato bamemaki ye batieli na pouvoir bazaki na intention caché nsima mpona koya kopanza mboka na biso koyiba mabele na biso koyiba bomengo na biso komemaka nango mpe pamba te baza baétranger na boye musée akomaki kosoppose na bango ndenge toyebi na histoire ya Afrique mpe na bapays mosusu ya tiers monde
dès qu'un président a connu de s'opposer à la volonté, il y a des multinationales, il y a des capitaux, des monde occidental, souka les akufa. Kwame Nkrumah, Toyebi Menye Baleka, Sékou Touré, Toyebi Menye Baleka, dernièrement, tout le monde a eu 10 camarades, Bétier Massassi. Donc, généralement, tout va s'opposer dans le milieu, il y a finance, dans le milieu, il y a lobby Makassi, et beaucoup de gens, comme il déjà Koloba, vers les années, tant que rébellion, a mis Balé et Bandi, mais sous comme il Koloba déjà, Kabila Koumerate. Je me rappelle que dans une interview, Etienne Tshisekedi na Bruxelles, à Lobaka, Kabila Azo Kate, je crois que à côté de la sous Nicolas Belé était à pouvoir, parce que ce sont eux-mêmes qui peuvent encore l'enlever. Alors, tu as bien que, en 2001, alors que Kabila a s'organisé à Maté Rébellion, à Zomissa, puissance et pouvoir dans l'armée congolaise, a géré le pays congolais, il a été abattu. Ça n'a pas été élucidé encore, mais Betaki Massassi à Koufaki, le 16 janvier 2001. Bombaki, le musée à Zoki, mais à Koufite, ça commis le Wakosaka, Nabato Bazalaka en tour, pour n'avoir sa plan machiavélique, diabolique, Nabango, Baya Kotia Kanambe na pouvoir, to ebindenge de Kanaki, Kanambe aye, Moutou Oyo, Bazaïko désigné comme Mwana nae. Encore un mensonge, aye, Batie na pouvoir par les mêmes gens qui ont organisé l'assassinat à Musée Laurent Désiré Kabila, Bavandisiye, comme Yazali, oui, Andi Mahamakamunyoso, Bazaki assuré que l'intérêt na bango, na ordre na bango et voilà servi. Yangwana depuis 2001, na mboka na biso, tozali na mutu ya mboka na biso, na mutu oyo, kolo, misala molili, batie na pouvoir na mboka na biso, pour na asservir biso te, pour na asservir République démocratique du Congo te, pour asservir bango, pe à se servir yemoko. Donc, ici depuis 2001, de Monininito, avant de Colombo Canabiso, Azali ko gérer Mboka, et Azali sujet à l'élote, mais dans le bélimouquet sur ce qui est arrivé dans le musée. Pour relever le comment c'est que, 1, musée a Koufi, à partir du moment qu'il a bandit qu'on désobéir, n'a pas mentor, c'est-à-dire Batoyo, Bachake na pouvoir, et musée a Koufi, avec trahison, il y a des proches naïe, c'est-à-dire Mouto Yazaï qui présenté du solo quoi moi naïe, et des collaborateurs Moussoussou, Bazana Kinshasa Lelo, alors que nous à Kenya. Donc le 16 janvier, ezali date où normalement, il faut babanda célébrer, toko se rappeler, l'Iwaya ou Azalaï président de la République démocratique du Congo entre 1997 et 2001. Simana yango parlement oyo basalaki na Congo bazwali mokano ya konomeye ko désigner Laurent Désiré Kabila comme héros national en reconnaissance na combat naye contre l'occupation de la République démocratique du Congo. Et konni eloko moko officiel ndenge Lumumba banomaka ye pe héros national. À partir ya tango wana normalement, on doit s'attendre à ce que tous les 16 janvier, et à la commémoration, il y a l'IWA, il y a Musée Laurent Désiré Kabila, pour que l'histoire ya Mboka va changer en Moké. Pour que l'histoire ya Congo est à la compter, raconter dans la vérité et pas une banane abisso de génération en génération. Dès le dehors à Tokokota na ba détail na simatokomi tout na soki. Mukolo le 16 wana ezali kaka commémoration to ekoma date moko ordinaire wana tango na kozomisela DSV maloba yekolo émission akokotisa débat wana akofungola poke wana pour que débat ezala. Na relevé eloko ya mibale c'est que bato batiaki baremplace Kabila na pouvoir ti lelo bamene enquête te souci balakisi biso souci moko te ke baza na souci oyo ke toye ba vérité, c'est-à-dire nani abomaki musée, nani asala yiboye.
bavandisi yango ezoleka malembe bazolinga ta mosusu tobosana 30 ans eleka balange ya kosedelie ndenge tomonaki na liwa ya Lumumba balekisi 30-40 ans nsima nango bato bakomi kotémoigne moke. Donc normalement na baassassinat ya bato lokola baprésident de la république complot ntango ezali komona kaka kimia ekoti bavandisi bino bazolalisa bino pondi 10 ans 20 ans 30 ans soki otuni nani abomai Kennedy baaméricain bavandisa lisolo wana lelo nde batémoignage ya mike koma kobima balivre bimi ebimi alors que c'est eleki bambula ebele donc na mémoire ya bana mboka eza su kopese te wana ezalaki lisolo ya liboso nalingi kolakisa similitude na makambo elekaka na 1960-61 na ntango ya Lumumba. Bose rappeler que Lumumba akufaki na condition oyo biso toyebi, mais pourquoi Lumumba badesidaki akufa lelo toyebi yango mwa mingi batebele bayebaka mwa histoire oyo te. C'est qu'après l'indépendance, Lumumba était devenu indésirable na bakolo makambu oyo bazalaki kotenir ainsi que Zaïre, République démocratique du Congo, etikala sous contrôle ya bloc ouest, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'Europe occidentale. Alors, na tango wana tango ya guerre froide, ezali na deux camps. Soit ozali na camp ya bato na tangi, soit oza na camp ya Union soviétique. Et donc, République démocratique du Congo ezalaki na enjeu makasi na tango bakaboli bapesi biso indépendance. Lumumba s'est montré na attitude ya bato babenga ba nationaliste. Na tangi Congo awa bankuma bakufa, Sékou Touré bakufa, ils avaient le même langage que lui. Bato ba Thomas Sankara, c'est des gens qui ont eu un langage ya bato babenga ka ba catégorisera bango ba nationaliste. Et langage wana mingi ba occidentaux na bandoki ya koto balingaka yango te. Alors Lumumba a commencé à avoir ce comportement là depuis. Mais quand il y a l'indépendance, mbala moko kinya ezali sous na mboka te, ba trouble boyebi, mutinerie na kati ya ba soldats, désobéissance ya ba soldats, sécession esalemi na Katanga, sécession moko fabriquée par Mindele. Bapesi Tshombe mutu makasi ya bino yo pays na eza riche komisa ngo pays Tshombe akomisa ngo pays Kalonji akomisi Sud Kasai pays ba raison ezali mais pour évoquer ba raison lelo te lelo na mina lobela liwa ya Lumumba pour na résumer muke. Alors ba conflit wana nyonso esali que tango tokomi na date ya le 5 septembre 1960, c'est-à-dire que quelques mois après l'indépendance na biso, conflit entre Lumumba le premier ministre et Joseph Kasavubu le président et Makasi. Lumumba a tenu que senga aide na ba russe pour na combattre rébellion sécession na Bakwanga oyo ezalaki dirigé na Albert Kalonji. Ba bombarda ba kufa. Ba américain va profiter va dire ah le quoi il y a eu ba avion ba russe, à qui vous avez un mercenaire russe, c'est une occasion de jouer. C'est-à-dire que Mindele bazala toujours na piège. Bazila kata mususu o Tshisekedi abimisa batu na nzela c'est payé ya ozwaye. Bazala tout bazila ka yo na moi eloko asali bo ba profiter nango ba bino na okende ce pays. Mais ba piège à Lumumba je crois. Il est tombé dans leur piège, ba lobi o Lumumba génocidaire. Joseph Kasavubu na jour o wana a signé ordonnance pour na destituer Lumumba comme premier ministre. 2 jours plus tard, soit le 7 septembre, Lumumba qui est dans le Parlement. Comme le Parlement est majoritairement composé na allié à Lumumba, Lobio a plein pouvoir, a droit à coagir. Et la constitution de l'époque pour permettre que Lumumba a destitué Kasavubu. Donc, Lumumba a destitué Kasavubu. Donc, Androglio et Koti, président de la République, à le premier ministre à l'ongoli président Moge Koti Mobutu. Yangoka Mobutu a réuni à Mouké parce qu'à l'époque, il a réussi à neutraliser les politiciens. Bon, suite Nango, Bachaka Ileo, premier ministre, suite. Lumumba Hermoko a se retrouvé dans la résidence surveillée Nanda Kunae ya Gombe. Histoire de Batumingi Bae Bakate, Batu ya Lumumba, ba organisa fuite ya Lumumba, ba bimisa na kati ya kapo ya mutuka.
pourquoi na lobi ba tuningi ba la histoire ote parce que biso to botami après Mobutu ali ya président ba betela biso masolo mais ba bombela biso masolo ebele na ba recherche na ngana ko tuna mikolo ya tango wana nde na yaka koyeba ke mutu o azalaki na volant ya mutuka ya Lumumba tango ezobima na lupango ne na Gombe po bakimisa nzela bandundu ezalaka Bernardin Mungulu Biaka vieux Biuta Cléophas Kamitatu akufa déjà azalaki na délégation ya bato bakimisa Lumumba basala voyage na Lumumba 10 jours bakanga ye bato wana bazalaki naye nayoka pasi parce que bato wana bakufa mais batika makomi na bango te sur cette histoire o bango balai ba témoin oculaire et ça la ramabe na bana na biso parce que to bana obetela bango ba masolo ya pamba du genre Mobutu aboma ko ina 17 ans ba o moni histoire biso to yekola na classe ya ngwana mais vraie histoire ya ba politicien ya mboka na biso to yebaka yango. Donc Lumumba a réussi à sortir avec une résidence surveillée ba binisi na kapo ya mutuka bake na nzela bandungu wana l'ennemi oyo bazo surveiller ba yebite que Lumumba kini déjà il a eu de l'avance donc par rapport na bango malheureusement Lumumba a eu mutu moko alingaki pe ya popularité trop so ba komi na Kenya alobi obote le mana sala meeting asali meeting batu babete bien maboko ba candidat ba yebi c'est tokende tozwa avance tokoma avant alors ba retard oyo atelemi na Kenya asali meeting ba komi na Bulu asali meeting ba kebo bazo avancer comme ba dayo kende nzela ya voiture na sima ba soldat na ba nyonso ba renseignement ba yebi que Lumumba déjà kini ba bandi kolanda ils se sont organisés bate kokanga ye na bamboka na ba pembeni ya bamweka na Kasai alinga katisa fleuve pour que nous rejoindre ba troupe na ye na Kisangani parce qu'à l'époque bagizenga na bato ya gouvernement lumundiste déjà basinstallaki na Kisangani oyo batiaki gouvernement erenie kuna pe baproclamaki Congo indépendant na bango kuna ekomi Congo indépendant bango nde bazodirige mboka donc Lumumba katisi toyebi histoire na ye batikali kokanga mwasi ye na nsima azongi boye amipesi na maboko ya bato bazali kolanda ye mpe bazongisa ye ti bamemaki ye na Kinshasa de Kinshasa batransfera ye na Tisville asala prison kuna eloko ya liboso na ngai souligner a parce que nayokaka bato ebele balobaka bon bato mosusu bato Tshisekedi à l'époque akomelaki lettre alobi nous avons reçu le colis ou le crapaud un truc comme ça nayi koloba boye mpe balandi nyonso ya radio na biso mutu oyo azalaki président ya Sud Kasai Kalonji Molokwe akufa te akomi mobange me avandaka na poto awa aza na mboka Luxembourg il est ouvert ayambaka bato nyonso si bayamba ye na baradio mosusu nayoka abeta masolo wana donc nga na kamwaka biso bakongolais torakontaka makambo na bainternet makambo na bandako na biso mais batémoin oculaire ya histoire yango bazali le type dont on parle aza na Luxembourg akufa te akomi koko mais akoki kotémoigner sur makambo oyo masolo nazobeta parce que moi je l'ai écouté plusieurs fois na landela abetela biso masolo ebele sur l'époque ya indépendance azalaka adjoint ya Lumumba na mouvement na parti politique na bango alors babenga ye na Mobutu pour dire tozotindela yo Lumumba aza na kati ya avion yalobi mpona nini yabi non mais tozotindela yo atoyebi ke Lumumba aza omemi na yo yango tokangaki ye totindela yabi non Lumumba na boyi akokita na aéroport oyo te avion eza na Lumumba na kati nga nalingi yango awa te alors babenga Tshombe andima bakendene na Lubumbashi kokoma ye na Lubumbashi ils l'ont tué le 17 janvier 1961 na butu wana ndenge nini babomaki ye toyebi te clairement nayoka bato bazopesa batémoignage oyo basalaki boye après balimisa nzoto na ye donc Lumumba akufa na ndenge d'une façon mystérieuse similitude entre l'histoire ya Lumumba na ya Kabila eza nini sans les comparer sans kotia bango na pied d'égalité ezali kaka ke bato mibale wana ils ont eu tort d'avoir opposé une résistance na volonté ya mindele
ils ont eu tort d'avoir parlé contre le chef ya Mokilioyo. Et donc, ils ont été assassinés, mais avec la complicité ya Bana Mboka. Nani ko insister na likambouana, parce que na liwa ya Lumumba ezalaki kaka Mindelete. Bana Mboka mususu, ba témoignera pe yango lelo, bango pe ba participa ki na liwa ya Lumumba wana. Et quelques temps après, quelques temps après, Mobutu Oyo a participé à la complot a nommé Lumumba héros national. Place wana nde siko na Nkoloba, question DSV atunaki awa. Héros national o ba nommé Lumumba, za héros national to héros national te. Ko nommé ba nomaki musée héros national, za héros national to héros national te. Il ne m'appartient pas à moi de répondre à ces questions-là. Dans c'est la DSV Maloba, il y a une décision à débat, à faire la précision pour que l'émission à Poko Alelo et Salema. N'a rappelé qu'à la histoire de Makambu, bref, Ndenge Salemaki, et dans le lobby, pour la ressource qui sont dans le lobby, la trahison au niveau supérieur à l'État Nabiso, Yamboka Nabiso, finit toujours par se payer cher. Et boto desve na zone de Maloba. Et boto papa Nabiso mokolompa nabanzi bana mayele pe bandeko ya mayele na kati na radio lisolo nabanzi to fungoli débat na biso na makambu oyo bandeko botali babomaki Lumumba le 17 janvier. Laurent Désiré Kabila le 16 janvier. Martin Luther King le 17 janvier. Alors, bandeko, total anano, 3 personnes wana ba noir. Badat na bango elandani. Mais lelo nga motuna nazali kotuna na bandeko. Mama, tata, ozali kolanda biso. Il paraît que balobaka ke Laurent il paraît que balobaka ke Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Désiré Kabila. Batu bandeko na biso ba congolais o ya PPRD bango bandimaka ye balobi oh non bino ba combattant bino kaka bozali jaloux na ye azali mwana Laurent Désiré Kabila botaka bana boye zoé abotaka boye batangi wana bandeko na biso ba congolais et non ba rwandais bandeko na biso ba congolais lokola bandeko oyo misusu tomonaka Zakari Bababaswe tomonaka ndeko na biso Francis Kalombo azali grand défenseur ya makambuana tomonaka na banzi bandeko bango balobaka vraiment que azali mwana na ye ya solo. Mais bandeko bozali kolanda ngai bandeko botala vraiment est-ce que azali mwana na ye soki azali mwana na ye en tout cas bandeko tokoloba yango eloko nini ekolakisa oyo azali mwana ya Laurent Désiré Kabila. Yambo nakota kopasola mpoke na ngai na mpoko malelo lokola tozali na ba héros oyo babengami ba héros na kati na Congo tokomeka nanu kotia discours ya Lumumba bolandango malamu na banzi papa na biso mukulu mpauti koloba bokolandango malamu na simande tokoyeba ko développer pona masolo na biso ya mpoko malelo ndenge tokokoma pe na ndenge tokofungola ligne. Ndeko, de ligne ici, on va montrer la main de la papa. Mais on a vu sur les amis branchés. Mais oui, tu y a un autre la femme de la gawa na kati ndako nanga. Masio kitoko. Mais kako ndi mama, ndi mera ngai. Radio solo izana top. Mon côté
Lisolo. Fin kaka. Radio Lisolo, wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko ya makele papa na jago na radio Lisolo papa litabolo kitanga. Bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa radio Lisolo ibandi. A été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dieux de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine.
Vive les Congos indépendants et souverains. naza na montre mama na ngai montre ezali radio lisolo ebandi yango ngai pe nazali mama montre na ngai ezali. Merci bandeko bolandi discours ya hero oyo tobengi hero Lumumba. Bandeko lelo tolingi totalisa bakongolais to bakongolais batalisa bandeko na biso hero Lumumba babomaki le 17, Laurent Désiré Kabila le 16, Martin Luther King le 17. Alors bandeko, pourquoi elandana kindenge wana? Toyebite soki elandana kindenge wana. Nabanzi bandeko soki na bosani ya Martin Luther King le 16. Pourquoi elandana ki ndenge wana? Nabanzi bandeko lelo esengeli to pasola mpoke. Bandeko totali na kati na Kinshasa. Ngana kotuna bino soki Laurent Désiré Kabila azali hero. Bino boko répondre pe boko développer. Soki pe Hippolyte Kanambe ndenge bandeko na biso ba congolais balobakaza congolais azali mwana Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila azalaki mokonzi ya mboka ya Congo, un président ba assassiné ye balobaki ke mwana na ye moto abomi ye mpo azwa ki bokonzi. Bato misusu balobi te mwana na ye te bozo kosela ye banda ba assassina Laurent Désiré Kabila. Jusqu'à présent bato ba assassina ka bango Laurent Désiré Kabila bayebi bato wana te, bakanga ba innocent basambisa bango te, batika bango ndenge wana. Me moto oyo abomi azali kotambola mokolo oyo ye ba assassinaki ye. Mais quand même ezali date moko étant que moto monene oyo babengaka un grand homme comme Laurent Désiré Kabila. Mais date wana koki kozala te lokola ba date moko kaka boye botiki na bino kaka ndenge wana eloko moko eza te na Congo. Et puis moto oyo azali pe oyo ayibi ba vote oyo aza kolinga ko imposter na kati na mboka ya Congo. Tata oyo ye soi-disant ye mutu abota ye pe date oyo liwa ya tata na ye afandi. Oh bandeko, nazo comprendre te makambu oyo yango tomemi yango na kati na radio lisolo. Ni cérémonie tomonaka awa tana ba mindele soki tozali kotala mindele okomona mondele soki mwasi na ya kufa mokolo ya dati oya mwasi na kufaki okomona mondele wana komi mawa omona balati bilamba ya mwindo bango wana na ba fleur kokende kotika ba fleur na cimetière basali mwa cérémonie moko boye. Mais un président de la République démocratique du Congo oyo tolobike esika oyo vraiment un président de la République démocratique du Congo oyo ba assassinaki ye. Oh bandeko, botala nanu bino moko bandeko, eloko moko esalamite yango bandeko tozali ko lobela na bandeko bozali kolanda biso na kati na radio lisolo. Laurent Désiré Kabila le 16 janvier, Lumumba le 17, naissance oyo ya Martin Luther King oyo tozali koloba naissance na ye le 15 janvier. Banzi bandeko sika pe mwa libaku ebetaka mwa libaku esika tokoloba na banzi toye awa po na koloba ete to pasola mpoke na biso na masolo ya lelo. Ngai na kotika bandeko ya mayele bakota bakolisa bana ya mboka na kokende nano na kozonga nano epai ya ndeko na ngai mukulumpa oyo to bandaki na ye
ameka kotalisa biso tata oyo azali mokonzi akufi mwana oyo akipe kutu te jour oyo tata na ye akufaki mwana ngo pe aza na mboka te porté dispari eloko moko te nayebi te epai na biso bakongolais ezali kolobela biso nini nakozonga epai ya papa na biso mokolumpa nde nakoyeba lisusu kopesa bandeko oyo tozali na bango na nzela ya singa tofungoli ligne na biso ndeko nyonso akobenga mpona intervention na ye mpona koloba ligne ezali ya kofungwama mpe deba na biso tobandi yango papa mokolumpa topesi yo maloba. Merci papa DSV. Nalobaki awa nazo relever ba similitude niko ba makambo ezali kokokana entre affaire ya Kabila na Lumumba. Nalobaki boye ete posa ya batu oyo baboma Lumumba ezalaki ke masolo Lumumba evanda calme to lukate to peuple na mitu na biso to bosana yango to kipe to mona grave te to mesana ka to ba Lumumba kufa bo mikolo leki bambule leki bele posa na bango ezali kokomisa yango non événement, c'est-à-dire que Lumumba kufa to continuer. Je constate malheureusement que lelo lisusu on dirait tendance ezali liwa ya Kabila bon c'est un non événement to continuer mboka ezo kende liboso to tonga mboka to kende kaka Kabila kufa. Par contre il faut qu'on relève le lobiawa c'est que ce qui est étonnant bon moi la Lumumba te akoyi ni ko bossa na ye ba politicien alaki mutu a vu pouvoir avant mais soki tata na yo o aboti yo akufi ata komindele balobi te kobeta masolo na ye na télévision te jour ya anniversaire ya liwa na ye parce que faut peuple babosana mais yo kolo tata penza signe komona na tamuke c'est-à-dire que jour le papa no akufaki yo na famille penza bokomona na ke jour na eza jour ya souvenir ya matanga surtout akufi na liwa ya ndenge nini ba abattre ye na circonstance moko ya mabe ngai na kotala bien nazotala namoni makambo ndenge tolobaka pe eza ya solo ke Kanambe azalaki mwana ya muzete parce que il manifeste oyebi na tala ba enquête mingi na poto awa tango gendarmerie yaka soki meurtre ezali mutu akufi généralement batalaka réaction ya mutu ya famille na ye mwasi akufi bakuti mwasi akufi ya batuni mobali akufi ngo nayebi te na utaki mosala na kuti ebembe batalaka ye baobservaka ye okoyoka ata mosusu balobi non mobali wana il est maintenant le suspect numéro 1 mpona nini bazotala attitude na ye mais tipe yango akufeli mutu akufeli mwasi lobi ake na bar na ndenge amelaka amele bière na ye tranquille azongi il ne manifeste aucune pitié ata souci moko te ezomonana na elongi efundaka DSV donc ngai nazomona yango suspect mingi que Kanambe alakisaka mawa te à perdre papa pe à perdre président de la République démocratique du Congo. Donc ils ont suspect quoi. Pour le moment pour Nangaï ils ont confirmé que Adarani mwana été et qu'en plus ayebi likambo na liwa ya Kabila. Et bon on a vu ça mal. Eboto papa na biso mokolumpa na intervention kitoko lelo tokende nano epe papa na biso odompambu nde tokokende pe bande komisusu tofungoli ligne po tokota na débat na biso. Merci. Merci DSV na pesi mbote mingi na pesi pe papa mokolumpa mbote mingi na kwati na pesi mbote mingi na sepelani mingi na histoire oyo papa mokulu avelate biso. Je pense que eza penza ndenge wana ngana okota mingi te parce que alobi makambo ezali essentiel yango moni nakoma ekoloba na bakongole nyonso ezala bien koyekola histoire ezalaki makambo mosusu tokoka kozwa na émission ya lobi mais je pense tokodéveloppe mpona papa Tshisekedi po bato bayeba ntango balobaka abomaki akontribuaki asalaki boye toyeba lobi na pole ezalaki ndenge nini mpo bameka kosese ba n'importe quoi au Congolais alobaka mais soki komo papa mokulu alobi eza makasi mingi ya koloba ke
au moins information sur les côtés de mutu ya batu ba ebi même bazo manipuler peuple wana même quand la RFI la suspendre la text message na king na kambutu ba yebi comment bazo fabriquer peuple pour abima peuple azana information te azana histoire te azali peuple mort parce que na temps wana mutu na e ko kotsa susu ele ko moko te pour na lobi ngana ko loba na question motuni soki lumumba na Kabila baza ba héros na ba oui baza ba héros alors makolinga mingi na définir te mais soki bato ake na dictionnaire batangi ou bien ou une signification ya mwana et akoyeba ke sont des héros parce que mutu nyonso bazali ko distinguer na ba na ba action na ye eza éclatant pe mutu aza na courage face na danger moko baza ko dénoncer aza ko annoncer le makambo mususu. Je pense que Azali est héros. Parce que mon biso la Congolais, il y a un mingi na batu. Il faut que le poteau, que c'est pas sauver dans le poteau, ni au yebi le poteau, te yangote. Ce que j'ai dans le poteau, il faut que yeba kapa mouana au kenda kota nango vraiment, ce qui est la question ni la profondeur na yango. Donc 2-3 mois na bazali ba héros ya Congo parce que ba lita qui toujours pour un intérêt ya mboka. Papa miso mukulu. Félicitations na analyse na yo po na kombo balobaki. Je pense que ngai na agree et je reconfirme que Ozali général et batu bayebi l'intervention na yo pe bayebi bwanya na yo na radio biso ayo za makambo ya application te biso ayo ezali makambo ya ndima muninga po bato bayoka ka ye bayebi jalousie ayo ezalaka te donc mérite za général maliki na ko loba likambo papa décida lobi PPRD baza koloba décider toujours vivre époque moko on a voyé biso mon frère luta exemple mawa mingi na bato ebele soki ovandi okangi misu otali oyi comprendre que Congolais azotala avenir na ye na bana ne na famille na ye nitaza pena na souci ya mboka wana zati oyebi première émission nga na beta ki tolobaki réclamation ou bien rébellion nakopesa bino feedback lobi parce que l'émission na nga te bo comprendre makambo eza opase obaki eloko moko etouche bato ebele pe mingi babangi balobi ki tanto nga na yebi na makambo mosusu eza na cc pourtant nga na betaki yango kaka eyaki ndenge mutakorezo natali bome eloko nini esala lobi tofungola ngo bato PPRD papa décidé bayebi ke Kabila c'est Rwandais bayebi yango trop bien ke Kabila c'est Rwandais parce que bato bavandaki na Kabila le père bayebi ke Kanambe c'est Rwandais et il faut toyeba yango enfant adoptif akoki kozwa role monene na kati ya vie na yo soki okendaki kolokota ye ndenge Kabila alokotaki kana chien quelque part bino aussi bomona place oyo bakenda kozwa image ya Tanzanie place Kabila andaki le père andaki kokende sa ba business na ye yo yokango esi balobela yango ba révélation mingi bima mais ba peuple congolais baza na batoyi ti même na mona ba peuple ya makote mingi esi babongwani nde na lobai na 2012 mobete maboko mingi décider même na poto mpiaka oyo eza faux plan so moni mutavani na mpiaka azokoka ba retour na yango c'est que mutu aza ya nzambe mususu akoteka musapi mususu ateki lokolo kwa nganga likolo ya mpiaka wana bisaka bato so mpiaka ebeti yo omoni pena kokoki yango ti oyebike lobi nango eza ya nzambe yebaki nzambe apona yo iso kokumisa nzambe wana bayebi ke kana chien saint rwandais mais eloko nga na komprenaka te bakongole basololaka mabe bokombona motu ayi mpe na radio azoloba na ye toza na temps lisusu ya barwandais te parce que le monde évolue so totali Sarkozy totali Barack Obama totali boye na boye mais mon frère ma sœur yo na radio oyi kolobela kwa ndenge wana obi ozali motu ya Kanambe olobela kwa ndenge wana Congo eza Amérique te Congo wana ekomi na démocratie te en plus biso toa banoir nde azokota toujours na makambo ya biso nino mona likambo baaméricain français ekota yango ta kobana ndenge mais comment ya bino bazo jusque là baodirige bino kaka na baétranger papa moko alobi eloko eboma Lumumba bazalaki contre babelge et ntango contre babelge nini ya Lumumba balakisa yango bazosolola yango ndenge eza eloko moko ya moke
Congolais maïli ni oya bima balandi la batouana. Ni ya mboate, ni ya lionte, ni pe ya gorite, mais ya mutu azalaki vivant. Yo gardant na ndap na yo. Yo zo mundele bomaye, garder ni na like ça en interview, so ki lobi na ngo, ba go tro passeport za na onte comme makam minene. Et ni ko ba ke Congolais maïli azati toujours comprendre te normalement. Et le koni oyo eza pour passer. Et des siko na rolobani. Mukolo oyo kana chia kokima bate tout na ba musicien wana ba yembaki. Ba on ba mon frère na yebaki kaze étranger mais moi été loba ezala kité. Mais lelo bazo chanter kana chien bazo chanter bazo yembela ba fumula panzi ba yangi nini bazo yemba. Na munoko na bango argument solide ezate. Mais tant que vous commencez lobby, azali sous-souté, le comité bolimbisa biso, boyena boyena, tout à fait les lots, makambo ka nganda au sala yango ka ya la. La deuxième république a tiré au jamais qui est sa dictature. Mais tant que vous commencez ko azolo ba ke non, vraiment na sengi bolimbisi pona oya ndai ko leka kala boyena boy. Donc aujourd'hui reconnaître les kamka tant yo bimi. Il s'agit différent na mutu o azolo lutter. Oui, Kabila a memela le père a memela ki biso. Mais selon l'histoire, il y a Kabila le père décidé. Au moment que na kati ya boule na ye azalaki na ye homme d'affaires na makambo mususu. Mais quand ba ko zoyer maintenant aya sikoyo na makambo mususu na kati ya mutema na ye ayebaki ke wana yali mboka nanga mais nazokendina ba Rwandais. Mais soki ngana komi chef na komi président ya Congo na kolite mena pona longola bato na bomumbo ayebaki te ki deuxième plan et puis kozala po ba ko intercaler. Mais liwa ya Kabila le père to ba koute soki ba fêter yango ou pas. Pour ceux ba fêter yango, je pense que Kanachien ako fêter yango te na a fêter yango na famille presque nyinga so bano Kabila bota ibakimba libana. Et lui, le temps où on fait on s'allango na nini. Tout comme ça, na tango wana poka kayala ki mo bamvuya mais na biso ki 2011 12 autres côté décidé. Premièrement na webisa bino, ako éviter ba troupement pamba, ako éviter population et se réunir quelque part, aïe dans un danger pour abavota qui na bango yete. Donc biso to zonka ke non aza papa na été éviter non, c'est pas que papa na yekakate. Mais à éviter danger nyonso pour éviter que moins de faux pas à renverser. Aïe biango. Yango a interdit ba biloko wana ko sangana nyonso na ba stratégie moko si ba monter yango e salama. Dernière preuve ya ko baki azali mwana ya Kabila te zabo. Na film kaka au total ka ba Jackie Chan. Okomona mettre paille, ya ba film bo mwana, mais mwana mettre paille. Azana ye kutu papa ya Jackie chanté. Mais mutu abeka ki mettre paille pour citer Jackie chanté pour panger. Yé lelo avant nakana Kagame nenyengi. Avant nakana prison ya roi ya Uganda nenyengi. Parce que bato o babomi papa na ye. Donc ni ko baki mwana wana azalaka étranger aza congolais. Pourquoi on a dit mwana? Bande circula partout na diaspora, balaki sa la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. Place président Ougandais azolo bana chef d'état-major Emmanuel Oya Rwanda na bosani ko mona yaki pe chef d'état-major na Congo tamba yaki bango nyoso. Akoma le ministre intérieur je pense na bosani ko mona Rwanda. Président ya Uganda zoloba. Alobi James Kabare donc merci beaucoup papa. Alobi président Uganda bi je savais que Kabila a fini bongo tanga touré biso do parce que azali un petit joueur. To exacti yeke akosuka mabe. Mais il lo bona de lingo baki bato wana bazana complicité ya kata makambo wana. Et bango tamba bomi papa. Ba massa tu ya musée Kabila bazala ki ba vice président ya nyatanga bazala ki pourquoi bazwa poste wana te. Ça veut dire que nous nyonso ayebaki liwa wana tanto place utaki parce que na dernier liloba ya Joseph ya Laurent Kabila Désiré Kabila alobaki eloko moko alobi bakwana benga na Mukongo. Il savait
de quoi il parlait et de qui il parlait. C'était vrai. Vous comprenez? Mais comme si tu prends un poké nango, na ressource ça n'est loko yo. Kanambe, linga zawana, azali pour ba belge, azali pour ba occidentaux. Nyoso ba koloba na ye ko signer ba contrat minene ko izanga nango eloko a rosala yango. Mais mutu nyoso oya kozala akocha kala che bende ko na mindele ba kolinga ete. Omoni ba campagne ya papa na biso Tshisekedi na difficulté nini elekaki. Parce que tant azo kende na ba discours ne bande ko yoka makamni azoloba. Azaki toujours contre batwana. Voilà place où tu koki kokoma. Mais so ba kini mutu moko facile à manipuler. Mais toujours vivre makambote, à la président de la République, mais si manabino, par contraire, il y a signé le papa Nabiso et Musée Kabila à l'Obaka Nabiso, qui avec tout la richesse à Congo, nous pouvons faire quelque chose sans que Banque mondiale ait aidé Biso. Place un yamunde les vendus yangwana, il va manipuler battu. Mais le problème, il y a quand même des problèmes les abos. Ba collabo nyonso ba congolais nyonso po baza ko appuyer baza ko contribuer pour na mboka wana kene na se batali boso po na nga ya ko boma bango wana batali boso po na nga ya ko punir bango wana soki to punir ba musha to lumuli ba musha to yungeli bango très bien to tikana na bato wana conscience ya mboka pe amour ya mboka wana ndito osala quelque chose mais soki batana ba kozala ba ko pesa toujours ba occidentaux ba dusu ya kokota kuba mika ko placer maile na bango ya mabe. Merci nazo sima ba beso. Eboto papa na biso Odon Pambo na intervention kitoko tokoleka na epa ya papa na biso Trésor Mpwati oyo lelo ba congolais nyonso bakoma koloba ngai nazali mwana muke totika kaka papa wana abunda me Martin Luther King tanga bandaki ko bunda azalaki na âge nini pe akufaki na âge nini me biso ba congolais okomona kaka moto azali na 30 ans azali ko benga za nanu mwana moke 39 ans mwana moke mais siko ba âge nini o Martin Luther King a zalaki ko bunda na yango pe âge nini akufaki na yango na banzi bandeko eza pe pasi eza ko pesa ba biso ba congolais pe leçon pambate ce qui totali Martin Luther King ye abotamaki le 15 janvier 1929 pe aiko kufa le 4 avril 1968 39 ans d'âge mais yonde konangai ozali vraiment na ba âge wana ozali koloba ozaka ka bébé congolais telema pona mboka na yo toleki epai ya Mpwati Trésor. Topesi Maloba, merci. Oui, merci Papa DSV. Bonsoir, le bon temps, là-bas, l'ambulance à Radio Solo, message Odon, message Papa Moukouloupa, Maman Nizé, et puis la finance. Bon, au moment où on a daté au Papa DSV, il faut tout à la maman. Surtout, on a se passer à la 4 à la clique. On peut jamais dire ce qui vraiment la date, et ça vraiment la date où la place, la seule événement se passe à lui. Par exemple, dans le monde, dans le vacuum, dans le imaginaire, on est dans la zone de bas, mais du saut évité. Mais tout le monde parce que dans le but, chez Guevara le bas, vous allez révolutionnaire, vous allez anarchiste, le tout le monde dit, quand même, pour la zone de bas. Bon, au milieu, selon l'analyse dans l'âme, je crois que M. Lumumba a été victime de la guerre froide. Suite à son lit, il y a la Belge, parce que tu as une histoire, mais c'est pas ça qui. Quand ça se met en Amérique pour prendre le dossier là, va éliminer. Mais je ne crois pas qu'en Amérique, dans le moment là, à ce qu'il y a un problème personnel dans le monde. Parce que le monde même, avant, papa nous pouvait partir dans ce que voilà, je l'ai cassé dans la Soviet, et dans la Russe, mais avant c'est la Soviet, assez là qui l'ont américain, assez là qui l'ont assez là tout le monde. Donc, vous avez déjà, et nous, c'est nous, dans la cala. Vous avez été dans ce là qui l'ont bomaïka. Bon, voilà. Mais selon là, malgré tout ce qui s'est passé, je le considère comme un héros. Parce que ça va la vie qu'on a le bien, si vous êtes dans la pays, monsieur, c'est Afrique, et nous nous actifs dans le monde là-bas. Tu as vu l'université du monde des amis. Tu as vu même dans la scène, il y a un rappeur, il y a un reggae, il y a
aza reconnu même Che Guevara areconnaitre ye mpe akondana baimpérialiste nde baboma ye. En tout cas soki biso bacongolais toboyiki ero ya monsieur wana eseke toyebi lisusu te, mais erreur eza na biso bato. Je crois que erreur na ye ezalaki na moment wana asous-estimaki mwa moke force maléfique ya baimpérialiste. Donc azalaki mwa trop idéaliste, il croyait en ses idées et akanisaki makambo yango na monde oyo ya basatane eza nango facile, or que makambo yango eza facile te. Selon nga wana oyo etali papa Lumumba na likambo ya musée. Bon, papa DSV na banana koloba bomoni biso bacongolais il faut na to évoluer na makambo mosusu tout dépassé nano likambo yake Kanambe aza mwana ya musée te, parce que eloko oyo nde esalaki ke batia na pouvoir na 2001 makati kuna ya politique te, mais surtout la population bajouaki na psychologie ya bato kaka te mwana musée azwi mwana musée arécupéré pouvoir bato bavandi kali. Non, vraiment n'est-ce pas bien toza na 2011 toza quand même bato quand même mayele oyo tozosala ozala mwana ya musée, ozala mwana ya musée te, ozala koko na ye, ozala doublure na ye, ozala soki nini yango, mais eza biso égal, on s'en fout, qu'est-ce qu'on a à foutre. ezokana etali biso tosala ezali biso sikoyo ADN abiki oyo mwana musée tosali tokanga monoko nga nakanga monoko te, parce que etali ngai te balien familial na ye etali ngai te, soki aye kogouverne mboka il faut azala valable. Or parmi bavalable nayebi te soki totya bakota ba 69 millions de nayebi te kote tokotya motu wana. Donc mpona nga etali nga kuti te so aza mwana musée aza imposteur, parce que akota na ndenge ya fraude avant même de bien noter et puis maman ça donc il faut à dégager. Bon, papa musée te respecta qui est, te là qui est, te sais là qui naie, mais te bonissement muté côté mongo. Au moins le te commissaire héros bon moi personnellement la mon a héroté parce que tu es dans la qui manipule client, il y a complot mongo bourré, il me voyait pas quitter, avec pour se rendre compte la Kinshasa. Bon. La moindre des choses, nous devons se rendre compte, il faut quand même au changer. Et au salaki. Mais il n'y a pas encore comme ça ignorant, parce qu'il y a des gens qui sont ignorants, mais il y a des paysans. Parce qu'on a dit trop la maquille. Il y a des gens il y a un monde moderne, il y a politique, à marcher qui n'a pas des mots nationalistes et à Kala. Et maintenant, ils sont dessous, ils sont sous plus encore. Alors, on a évité. Je respecte au bateau de sur le bataza mais pour la personnellement la mona va éroter les gens qui nous à s'affaire à pouvoir ou à des choses pour améliorer situation plus que les salaki il y a l'autre c'est le milieu pénible. En tout cas Che Guevara la livre là le baron le baron je crois une fois la radio du soleil le temps à bon moment qu'est-ce que Che Guevara le grand révolutionnaire a dit sur le monsieur musée parce que nous tournons voir à bout de momo masana passe. Donc nous on a tout comme ça héros en tout cas n'a évité. Donc papa DSV on a les ara et talinga makambo sur la lobby na zone si maloba pour la intervention dessus. Et votre papa nabiso trésor Mpwati tokei et père maman nabiso misé. Date il y a le 16 Laurent Désiré Kabila ba assassinat qui est eloko moko te na kati na Kinshasa soki mwana na ye vraiment mwana wana eloko moko te toyebi te ata yo ata ngai mokolo mama akufaki to papa akufaki etikaka biso mwa pasi na kati na motema mais oyo pasi ezali te porté dispari azomonana te mama na biso misé elobeli yo nini. Merci. Et boto papa DSV et boto la bino balandi nyonso tu awa na conférence et boto papa Mukulumpa, papa Poati, papa Mupeke, papa Odona, maman Nicolina, mère Solange na papa DSV na pesi bambote ebele pour alelo. Papa DSV likambo ya ba présidence na mboka na biso Afrique. Lelo oyo mama ye na biso fungani to komi komona que sima chaque président moi eloko moko yaka na sima. Moi complot moko ezalaka. Sikoyo ekomaka niveau ni complot wana ezaleli totala ndenge balumba bakufaki na période wana mpe moi complot moko ezalaki et quelque part manque ya conscience ya peuple dans l'ensemble. Donc tango bazui bato bazokolela indépendance esalama tomoni que
ce qui est monde akufaki c'est parce que quelque part corruption ezalaki na kati ya mitema ya bato mosusu baye ba corrompre kaka ndeko na ye moko muta abomisa ye donc kaka ndeko ne moko muta lobi no bozwa ye boko boma ye na kati ya conspiration wana bato balaki contre bato baki pour bazalaki donc quelque part lelo oyo na niveau biso tokomi nango soki makambo wana ezalaka na lero ya période oyo elingi ozala mwa pasi peut-être banga bakoka mpe koboma ye peut-être toyebi te mitema ya bato oyo yofandaka na bango soki eza ndenge nini olere wana bato nyonso bazalaki kowela indépendance mais bazalaki kowela indépendance à tout prix mpona bango ezalaki bayeli yo odo yo boni tokomiso président me bomi na biso badesi wana nyonso tolingi bango te mpo baza contre makambo na biso sino toyo kozala riche te boye na boye ale papa odo pa oui effectivement talaka adesi wango talaka makambo mpe eleki nango ndenge wana mais lelo oyo na niveau biso tokomi nango oyo bamiso efungwami tokomi oyo banonenonono mboka na ngai bokozwango te à tout prix ozodéfendre ozobundela ozolobela ozozwa conscience non mboka na ngai eza na prix moko eza na prix te ndeko na wako kokufa mpo na mboka na ngai tanga asi na lere wana okomonaki makambo ekoki kosimba mais eloko mo tobosanaka te bapasi na biso eutaka na biso moko na kati ya afrique na biso moko epuis na bato bayaka kocorrompre biso oyo bayaka kotalisaka biso or moko bengengaka alors ke ngengaka nango te parce que nsima nango lisusu moto akononga oyo batiaki bango moko batiaki après bakomi kosambisa ye kaka bango moko lisusu bakosala so complot mosusu mpo balongola ye mpo lere na ye ekoki mpo boye na boye mpasi na biso mingi papa dese ezowuta na wana sikoyo soki yo otuni président Kabila azalaki aza euro lelo oui aza euro mais ndenge papa ya biso awuti kosisa sikoyo koloba oui papa moto nyonso ezalaka na bapoint faible na bapoint fort badefo eli bakalite ezali bamabongi mpe na kati ya vie ya moto ezalaka nakanisi ntango ye azalaki koya wana aya kolongola mobutu baproblème akutanaki nango mingi bato bazalaki na ye bakoki kolobela biso mais ndenge nga na comprenaka makambo soki azalaki mpena na bavrai congolais pembeni na ye nde papa la peut-être ayaki ozala vivant ti lelo soki bacongolais mpenza bazalaki na kote na ye wana baakompagnaka ye soki babangaka te nga nakanisiki ke ntango ya bande kolobela bacongolais bazalaki oyo bazalaki na ye oyo batikalaka ntango ya ye peut-être bobangi moto ezalaki na bango peut-être baki bamakambo ebele ezalaki epekisaki bango balanda ye et il se fait que à se faire accompagner là étranger oyo d'intention na bango ezalaki autre que oyo azalaki nango peut-être ezalaki ozala wana moto ezala na baerreur oui c'est vrai erreur ezalaka na moto nyonso tu mais na kati ya afrique mpo koma président baenjeu ezalaka mingi mpo koma président yaka makambo milai mingi tomoniki même papa biso Tshisekedi ye moko ayaki lisusu konégocie na baoccidentaux côté boye nakanisa comprenaki que ezali moi pasi ocontourner bango bazalaka na même mise moko moto moko akoko comprendre à quel niveau même mise ya baoccidentaux ezalaka na kati ya mboka na biso donc batia moto balongola même baboma tout bango bazalaka nsima toujours bazalaka nsima mais lelo oyo soki peuple akokaki koloba ye moko peuple alobi non nazozela te que soki soi-disant mwana na ye asala matanga soki nini biso moko peuple totelemeli moto na biso oyo torekonika oyo ayaki kolibere biso oyo ayaki komeka kosala moins quelque chose parce que vraiment soki oconsidéré oyo asalaki ya mota wana moke azalaki na pouvoir na kati ya Congo quand même bozomona ke non ayaki moto ya changement et puis changement yango bomonaki yango quelque part ekotaki moi malgré que aumelaki susu te malgré que boye na boye basabotage mpe quelque part ezalaki mais so totali bien bato oyo akutaka bato bapesaka ye comme garant o bato bayaki efali baencadre ye puisque ntango papa moko ayolekaki ayebisaki biso ke ntango mobutu apesi ye pouvoir apesi ye na bato moko boye nakanisi bato wana bato bazalaki toyebaka yango peut-être te mais nga nazomona ke bato wana nde bazalaki bayo bapesaki permission ya likambo wana eyela ye parce que bino moko bokanisa bien bapesi bino moto moko boye bosala neti boparraine ye aza bokomi baparrain na ye bolakisa ye nzela bosala na ye bosala mbala moko ndenge nini danger kokwela ye sans que bino bato bozobatelaka ye bino bato bozolakisa nzela boyeba te bayaki okura ya makambo nyonso tu wana papa dese pasi ya mboka na biso eza na maboko na biso moko pasi ya bamboka na biso eza na maboko na biso moko alors soki totali bien
soki ezokocoïncide baliwa ya bato wana bato na biso tozokanisa lelo oyo eza po conspiration te conspiration ebomisa bango eza moko so oyo tobosanaka conspiration oyo ebomisa bango ezalaka moko idéologie oyo ebomisa bango eza moko eza idéologie oyo elingi toujours moto mundo azala toujours nsima ya mondele moto mundo azala toujours na se ya makolo ya mindele eza idéologie wana ebomisa bango nyonso to nazongisina maloba tokoba lisusu. Merci mama na biso Mize Toleki epai